DKM Flash TV. Balali. Là, DKM Flash TV. Awa. Sono au temps de comme DKM Flash TV. Abonnez-vous massivement à DKM Flash TV pour vous avoir des informations bien. Oignon se fait ça conseil beaucoup on a DKM Flash TV. Vous abonnez belé vous baliba mon orgazi vous mon côté musute au ba théâtre au bagage au ni biloko oignon se beaucoup on a DKM Flash TV. DKM Flash TV, DKM Flash TV ma solo. DKM Flash TV, s'abonnez-vous massivement. Bandeko, Boya Botala, Bachene Leng, Bachene Kitoko, Yomuto na Afrique, Amérique, Europe, Océanie, Bandeko Nangai, Soki, To Fongoli, YouTube Nabilso, Yo Beta Kaka, DKM Flash TV. Cliquez au commandant ma solo. Ba oyo linga kaba musicien au commandant barona 4. Ba oyo linga kaba théâtre au commandant barona 4. DKM TV ma solo. So tele bato ba simbate za bato ba solliciter bango te. So tele bato ba simbate za bato ba kotika la koyela bango idéologie wana te. Bato ba koma mikolo akala na Congo. Donc tu es bien goûté de rôle banding nini. Nga ko to pona nga na mona ki jour mo wana ba PC za ma be fa ba betango 2 jours. Fa betango na samedi dimanche. Double stade de match. Quand on est mort le roi de la forêt à Fouka stade na combien de fois. Attendez ça. Mais ça j'ai même na Fouka combien de fois. Il va mettre un dimanche. Abi oyo se pelete na makambo yo zali bana mboka. Zali bana mboka. To mona ki koto yo Zakari tele melenge lo kwango. Maintenant igwa lobi selo ka zali bona mboka. Parce que Zakari ba il est temps jora za Dubaï. Abi na ndoka na radio na yeba position na ndeni. Attends moko ya bato bolinga lo wana simba te. Zakari c'était mukinza ze logo te. Zakari wana zotanga kombo wana banda vina ina alata sapato bien ti. Attends ba kamia kala ode asemta selanga na kote ju mususu akangama na kata mutuka otama nange bloquer ba porte atoka ba buka porte ya buka. De temps to ba kamba wenge so botanga ba Zakari lo ka bolo ko tamuto liboma olatie bilamba. Fabrica mutakola ta veste à 12 boutons. Muta fabrica mutakoza mutu munene lo la Zakari. Yemo ona ba problème na vina ne tondi azoko aussi ça monte bonga ko fabriquer le wera ne ba fabrica. To wera mtafula ya zoe ba concert minene ya yo lobelaka a présenter biso dimisa ko ko sala obie. Ya pesa ba kopa. Pesa ba kopa ese yo zala bo ya ko fabriquer we. Ese wera tia ko kufa ka ngolala ba otika obeta Zakari matolo. Mais il y a des gens qui ali na dafa wera kabele babilamba ba kamibele. Mais la ima solo akanga mano na poto ta ko sala ba okadele na bana islamu takata makamona ko ye alo mapoto aya lelo kishasa se wera solo. Masolo. So na king ngana bango yo zala benda bika po na ko sangisa na bana na msu akote kana za king ngolo la nini lata ya koka so ki kedi puata wana donc na ko zo bango na ofina bango na zo bana yena tatene na fili bango na bomi bango ken bela lobi abi ya comme international e validi tambola pese mbote mon confrère abi comme international aba king ngunda alobi o POG loco oh Sankara babengana na poto barefulaye oh banani tout ça bino tout baba logo pour appuyer aux gens mais ça na komona ba on a Kinshasa net biso poto to beto la mo lisolo te eza sona biso ke dans 2 semaines na auto Portugal oyeba mais ce que ça ba mo zo chango na TV ba to na botu net tala dans abala tano mutanga ba sala mariage faut de te ba chai faut to wakadugu do ba luki ba faut de te aussi manelonga mtema lo comme takufa. Vous comprenez? Mais c'est vrai que là, que nous avons fait des travaux à Ouagadougou, des simbi et l'ongine, ils sont battus le logo de mon cercueil. Porte-parole, il n'y a pas de litambu. Les sages, tu peux simboter, nos litambu tout nier, mais en fait, on va lobby ou il y a actualité. Abi actualité, il y a la somme parce que Kofi n'a fallu, bah bêti na stade de Martin d'actualité. Abi ou il y a actualité, c'est le côté. Non, biso de Rocha, Wengere, nous sommes des gens dans un quartier violet. Donc, biso de Rocha, Wengere, ma quartier violet. Quartier violet, bon, moi, je voyager dans le sous moi, je moto les guitres, Nassima Bakimi. Donc, biso de Rocha, c'est ma biso dans quartier violet. Donc, biso de Wengere, c'est du Wengere, tu as ma son à biso. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Nos très chers fidèles. Il y a DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Une chaîne YouTube, pas comme les autres chaînes YouTube. Et puis, ça va bien des informations vraies. Tout qui te rappelle dans la source, pour nous avoir des informations. Vous voyez,
masolo ni ele kana kata Luanda, masolo ni ele kana kata culture ya Congo, ya Angola, partout dans le monde, tu peux savoir bien info quoi. Là nous saluons notre boss André qui est aux États-Unis, le boss David Kanyama, balobi yende le responsable numéro 1 à DKM Flash TV, maman Mimi Kinda, monté ma boss David Topesio Bambote Belé, Nestet kuna bas kozali. Na pesi mbote na Gershom Kabengele Chikala, Gershom Kabengele Chikala, on dirait qu'il y a Canada. Balobi mta comme ça Canada, comme ça avion wewa quoi. Kin Canada, Gershom Kabengele Chikala en tout cas, bah salutation pas na yo. Ivan Molekela na Brésil pe Topesio Bambote. Eh bien aujourd'hui c'est le réel plaisir, il y a Rosala Bongona Molobeli. Molobeli Pene Molobeli. Il y a Oetali Bongo Wenge, tant tout le monde a Wenge. Tu es bien Masola clan Wenge et puis tu es bien que Wenge on est né Kabola Koto Oboye, Koto Maison Mère, Koto BCBG. Tout ça bon on a les sénateurs, tant tout le sénateur, tout le député, tout le monde a directement Wenge Maison Mère, il y a Igwe le roi de la forêt, tout peut se Bambote on dirait qu'Akin quoi. Tout ça bon on a les sénateurs, Adrisha, Ozabongo Molobeli les représentants valables, il y a Maison Mère na Angola. Nous en avons c'est parce que nous avons l'actualité, vous voyez que Wenge 4x4 tout terrain, et c'est au Sangana pour le 30 juin. C'est avec lui que nous allons développer la maison mère et surtout au vent de la Haute Bongo, Masola les 30. Parce que tu as signalé que le sénateur de Tosolane Bouyekalaming était tombé sur la boutique à Miracle Rosal et Mabou à un niveau Congo, quoi, sauf mon mais enfin, mais la grâce derrière la caméra, en tout cas, fais-nous plaisir, hein, faisons l'épisode. Sénateur, donc bon dia, bonne tarde, bonne nuit, donc bonsoir, bonjour, et dépend de la air, bonjour, on a eu plein c'est la première fois tous tout le là participer dans une émission na bino malgré tout petit na merveille akima mais abosa na guerre tato mola ba chaîne yi donc lelo on comprend que ba chaîne musu ba vraiment ba somba na bangonga on a lobela c'est vraiment lelo debo ya minga vraiment na ndenga chaîne donc ça nga kitoko c'est bien bisopé na compte DKM Flash TV en tout cas on a plaisir ya mbayo vous avez l'émission Moke Show balobi Moke Show mutaba polémique te biso ba biso vérité to buka lokuta tendela lo bara na DKM ya bien zali sénateur Adrissa Liboso boni santé tout le monde a voulu retourner mais tantôt moi malade monsieur le robot m'a toyé ba pété est-ce que santé est normal non biso na wenge musique à maison mais récit to les gars ma santé to les gars ma mutu donc to ko mara ko senga rande ko vivre ko vivre venir donc na za pepele donc santé ka ndimo zo mona lo ba ko desat boni basango ya wenge musique à maison mais donc il faut que tu donc ma collègue de Ananzela Afrique d'ici déjà bougé la première famille c'est congolais qui nous met dans le stade d'Afrique d'ici c'est le roi de la forêt Ranson donc deux autres qui nous représenter orchestre maison mais puis qui représenter drapeau à Congo à Johannesburg au Komati à Cape Town donc je crois lobby déjà délégation Nyon ce jour qu'on a déjà dans l'Afrique d'ici pour première délégation c'est Kenaki les lobes bazana répétition souka donc c'est répétition souka Sami le lobby malamongo orchestre Mombego Zalawana à Johannesburg pour nous livrer déjà premier concert. Donc on est à le rôle à flash mode au concert à les 30 parce que concert à les 30 juin ils ont ma solo à clan Wenge parce que maison mère il y a un mot qui est non Soudaf Igo et après ça vraiment ba flèche il y a ma solo les 30 dans dernier Rosala. On va combattre va comprendre vraiment que non bazanga ki Wenge pour la musique c'est Wenge. Musique ba ko ça va na Congo musique c'est Wenge. Donc même temps va combattre ba Silika qui va diaspora na biso ba tel bela temps et tigala ki pena moulaï donc on comprend que non faut musique ezonga. Nous avons combattu Afrique du Sud, c'est décidé qui va s'angana, pas bien le roi de la forêt pour aller au la Makambo côté wana. Donc Makambo ça pepele donc ban Afrique du Sud baza déjà au CP là, baza la chance ya ko soit spectacle le raté na Zénith de Paris, ba livrer bango ba mon ndenge préparation Zénith de Paris. Mais dernièrement tout le monde rencontre moi Besselmen anda ukuna et pas les boss Igwe de la forêt, tout le monde a dit ma pasteur bah bien mon t'as une charge à Maramboana donc enfin c'est tout ba trésor lumière ba Sakara ba papi les princes ba on tout ba perçu tout ba yaki wana ba vangi ba solo les petits solo ezaki nini non yebi ke biso na wenge mingi pe to zaka na mama wa bombe la ka to zana mama wa chaka kimia mama wa chaka ba to loboko mutabiki tango ezalaki mo nungu côté na orchestre ko biso wenge tambola bonga mo biso na biso to beba na kana na mabe si mazongisa donc on ezaka yo mo mi bundela donc papa lo ba na suka donc ezo atela tele bo bundi bundela tango cha stop donc voilà tant zinzina le ponga ninga na rati ya mo sala mo bongo ton père abi stop mais à mon stop papa suko ezaki bien te senga ke yemo akota makambo ko na palais ce mère kuna de ça le donc c'est bon mère alami bena donc biloko mboka pona ko la sa paquet to ala kiti donc abengi bango tout ba ya wana ba chef d'orchestre papi ka konta za wana ça ka de kuta wewa donc abenga presque tout le monde ba trésor lumière bazalaki
pour la recherche kimia, papi les princes, recherche kimia, donc bazonga ndenge bazala na bolingo tozala na maison. Dans la maison to moni bena maison mère même morale ça carabena zongi na nzela donc maramutu zongi normal. Normal donc tout donc ça bena rotala parce qu'on a mis sur l'esco bah tu faut pas plaire Jacques et peu donc bah missile était les bah missile était les misco bah on ça rend force monsieur parce que s'attendait à l'issue dans aucun. Parce que si on doit faire vidéo mais il a fallu que les sénateurs azala parce que y a une takangangola et côté ba joso basangani ebe farazala wana bani chama liloba bo tellement peut tarder pour ça kende te nga ba benga nga commando breveté on ba commando breveté bazaka na États-Unis de Amérique soit tindi bitumbe bandi soit tindi ba soda na ba bundi so bitumbe zo si la thèse ya makasi suko na ngo ba limisa commando breveté donc commando breveté bon ba ya rapport na osili ça de so aboki missile moko etika le poussière donc biso de mapa pamba de so moninga na bimise que donc guerre ko makasi donc faut na ko stopper makambutu so to annoncer ba to annoncer bena ba fan nyonso à maison mère et puis bena ba fidèle abonné la biso de quand même que les sénateurs ne bon mona bazo ke king parce que tu as évité vraiment solo les sénateurs au Kenya qui les anime est-ce que aux autres n'est pas ce que yemoro igwa bengio bon ma somo privé to aux autres général même peut pas wenga moi ezali to neni mais peut expliquer biso raison pour laquelle aux autres bimela na nkini kuna za masoni ngana za les seuls au président nga le roi de la forêt en son appelle sa chance abala ngelo ko moradrisha nga naza libula diama yo zalaka toujours na mutsanga na bien soko beti ozwa oyo kozwa ozo comprendre donc on mona biso to profiter de sima ya président na biso donc na ba la okofanda na ngola 3-4 mois te président le rôle aussi sa actualité et biso bien koto na biso na ngola ba kamna biso mingi vraiment ezalaka moi kilo ya kozonga mu donc ezalaka sona ye na petit na moi quelque chose mais c'est na fona zonga na kina ke sa musana ninga kin ezala ba vitesse mususu par rapport à notre travail na ngola donc mona na za soki na uto sala mo ko pema et c'est na fona ke l'équipe dans un moyen ya ko les kasona ba chaîne oyo ezala mo ba vitesse na les gana TV mo kile mo na radusha sénateur azala donc moi nazokende lisusu pour la makambo ya chaîne oyo le roi de la forêt ngolaki donc we ranson music TV nazokende pour na ngoko les excellents on peut ça espace wana donc naza na chance aux espace na kata chaîne wana bientôt bazo l'ensemble déjà et puis ko kende lisusu na ndenge ya promotion teke biso ba commando breveté pour l'événement to ça le 30 juin na stade de Marty photo que les gars to pesa ka makambo ko za ngé 4x4 tout terrain pena ndenge pena bo mona ki wana da tozo ke wana ko biso pe ba micro balade ko tamola pona ko pesa makambo na ndenge ya journée to bana déjà pour toi na mer donc mois prochain déjà makambo mais la sima solo ngo no tsolanda lona to na landi kisinjora na émission wa sana ba ken piana kisinjora loba masola wenge wana esenga penda fo paquet chama biso pe ba piroger ba nani tout ça ba tout sakara ba to lobela ka wenge moi paquet moi ba to ça promotion na ebité so ipe na part na yo moni idée wana ndeli parce que kinzo wa senga on penda alors ba l'idée tout ba administrateur ne do benga bango pour me reconnaître biso ba to lobela na ebité na part na moni on ndeli non alobi na bien mais ils ont un projet ils ont un projet baza pe mikolo tomba o sangana baza ba ta stratégie pour la grande stratégie na kata orchestre wana de basangana le roi de la forêt donc faut ba yeba ka ils ont na ngokula bien ils ont bula bien pour na nini caméraman no kotambola ne problème sur sa promotion au senga ko le lipa ya mama be la mama yo zo comprendre mais donc tant que ça que eloko ye na compte sa produité il faut ayer ba pour la minute yo événement na ba bazo bulisa moto ba sepeli na moto bo mona andeni ye kana wenge fa ke ya pena ba orchestre mususu to yebi pe ba vena biso ba veno ka longo face na ba longo comme ça pas ni pesa mata na sai côté ba côté sangana ozo comprendre biso sena so biso nesko to bundela ka ba orchestre to tele mato ba nesko ko bunda bitumba ko bitumbe seye d'abord c'est la rate ba tela no paquet bino mo na nanu to bundi après ba viende ba comprendre que donc ndenge ma besoin tamola fo moi paquet pour ça mon encouragement c'est ça le but le bien on a TV le quoi to nyonga on est événement na biso donc faut to pesa mo ka chance que les gars toujours bitumba mais ce que bato oyo bazolo bageli mambo baso wenge osimba te tomoni bato wa babi ba prophète balobi pena ge wenge les wana les 30 piaka na martyr donc piaka na martyr ba prédire makambo wala babitala ba de leka na ebite bino ba bana wenge boyiba force ya ba igwe boyiba force ya ba jibe boyiba force ya ba président musubaza wana ce qu'on a ebite bino to bomona bato balobi ge osimba te so tele bato ba simba te za bato ba solliciter bango te so tele bato ba simba te za bato ba kotika la boyela bango idéologie wana te bato mo ba koma mikolo akala na Congo
donc tu es bien goûté de rôle banding. N'a pas de point dans mon jour, moi on a PC ça m'a fait faire 2 jours. Il faut mettre en samedi dimanche. Double stade de match. Quand on est mort le roi de la forêt à Fouca stade dans combien de fois. Attendez ça. Mais ça j'ai même pas Fouca combien de fois. Si quoi tu jusqu'au bateau à Fouca stade dans aussi on va le sanguis. Et après on va neutraliser un autre parce que Tina triomphale aux achats. Comme monsieur Mathieu ba faut pas tchaba écran j'ai ba triomphale pour na poser que mutu azuta encore dans stade de Tamitaïla. Muso avant d'attendre la zamba on a ba tcheka ba kevre. Pour la total la poche aux à la tête. Donc même biso moko batabiro na zo bateke tokofandela wapi tokosuka wana bon donc nzambe asunga kaka po oyo bato bazoloba wana babibimisa na tv mpo bayoka so po bakochange langage kala te et puis le roi de la forêt lobaka eloko moko jour wana soko ozalaka moto attention emeli okobima libanda mais ce que nous wana oyo igwa lobi écrivait polémique fort igwa abetaka dimanche abi oyo osepela te na makambo oyo zali bana mboka tomonaki koto oyo zakari atelemelaki eloko yango mais ntango igwa lobi so eloko azali bona mboka mpo zakari aloba ile 30 jours azala na dubai abino alandaka na radio nayeba position kuna nde nini ata moko ya bato bolinga eloko wana esimba te zakari c'était mokinza aza eloko te zakari wana ozotanga nkombo wana banda vi na ye na alata sapato abien te ata mwana bakamia kala ode ase moto asala ngai na ye na kota jour mosusu akangama na kati ya mutuka otama nango ebloke baporte atoka babuka porte ya kobuka dota toka makambo awenge so botanga bazakari eloka bolokota moto ya liboma bolati ye bilamba asala makambo na tosala afinga bato nyonso akela bapolitiki babengani ye mpo français malongo eza ta lobaka français nde ye moto awuti kopepa nini bambisi na mbujimai donc ye ndenge aza na makambo awenge ezala mosika na ye mpo biso toza concentre na eloko na biso tata mokolo ndenge aza na kola na kan omoni bana bakola na kan baba makambo asali te abeta banzembo omoni bastade oyo bato bayembaka makambo asali te donc ye akola bongo donc alongwa na makambo awenge na makambo ezotala ye te makambo etali zakari te mpo ndenge aza wana ye moko aya babenga na ye na kati ya nini ya instructeur masolo na parlement na parlement babenga na ye mpo ya nini bamona sens na ye te ozo comprendre bamona sens na ye aisi bato na 2023 ozonga te soki akozonga seke bakoyokele na mama mpo kishasa etambolaka bo kongo na biso etambolaka bo so oza na vie na yo moko boye mikolo wana makambo ezosimba bakotya yo mpe mais ye na faci kosimba te mpo faci ayeli nde makambo wana te faci azali pour mutu te azali pour nini te soki ozokende kofingo kati oko bakokotela yo biso wana donc eza bongo te kongo ekomi kochange batika koyela biso baidéologie na banga kala bazalaka nango wana donc yo makambo wana ezalaka susu te donc na miniti oyo se kongo kigani wenge kigani donc totikalaka na biloko wana esili mais ce mosolo wenge oyo eza mwa compliqué parce que zakari tozwi sénateur lelo en to profiter na nde tozwi yo parce que tozwi mpo baactualité ebele ntango zakari asala émission alema wenge osimba te abakisi lisusu ke ye moto afabrika le phénomène werason tomona basakaka baleki basakaka basali baémission écrit mo badébat nayebi te sénateur yo ozalaka na ngola awa etanke la bouche autorisée ya wenge na ndenge alwanda awa ngola donc soki nono olobeli yango te mpa na biso boye donc eloko tozwi no information te moto afabrikaka moto akolata veste à 12 boutons moto afabrikaka moto akozala motu monene lokola zakari ye moko na baproblème na vi nano etondi azokosisama te bongo akofabrike le wera yebi nde bafabrikaka moto to wera moto afula ye azwa ye baconcert ya minene yaka yo olobelaka apresente biso bimisa boye po esala obie apesa ye bakope ese yo ozala boye ezala boye ya kofabrike wepie ese wera ti akokufaka kolalaka kotika kobeta zakari matolo mais ya beta wera matolo alia na ndako wera kabele babilamba makambo ebele mais aloyi masolo akangama no na poto ntango osala baokadele na bana ista moto akata makambo wana po ye aloma poto aya lelo kishasa se wera sot mponi bato baza baingra boye kiengrati ti ezaki yankete ye ozo comprendre afinga Joseph Kabila afinga Félix Tshisekedi afinga bato nyonso afinga bato donc mal appris aza na manque d'éducation na vie na ye ndenge aza wana tala papa na bango azalaka na grade te sikoyo mwana akoli na kra ya papa ya soda azanga grade papa azalaka azali na grade te mama na likili donc yango monaka esalaka ye kotanga ya bien te akoma kofingafinga donc c'est ça bango so bameki mpo ngai naza na kini te yango baoprofite mais so naa na kini ngai na bango ekozala benda bika mpo nakosangisa ye na bana na mosusu akotiaka nazalaka kingo lokola nini lata ya koka soki kedi pwata wana donc nakozwa bango na kofina bango omoni bango nazwa bena ye na tatane na fili bango nabomi bango ken pela alobi akoma international validi tambola apesi yo mbote mon confrère abi akoma international alobi POG loko Sankara babengana na poto barefula ye banani tout ça bino tout baba loger pour appuyer aux gens mais ça na komona bango na Kinshasa neti biso poto to betela ngo lisolo te eza sona biso ke dans 2 semaines auto uta Portugal oyeba
mais ce que c'est vraiment aux autres on a TV votre na botu so biso sala ngote na ngola potelo potelo côté to na mo rebeta mo des semaines na tirko zongi to na Brésil obeti mo des semaines zongi so yena attention à tembo ka mo boye amoni neti ba valoriser passeport na ba même on a concert mo bébé tamarabu motamema ka ba million de zabo yo senga mo visa ba zo faciliter au pesa kala na ke na poto kwa comme international ba mema ka na mutu vous comprenez donc to ke na ba toala te neti tala dans abala tala mo tanga ba sala mariage faut de te ba chai faut to wakadugu do ba luki ba faut de te aussi manelonga mtema lokwa mtakufa vous comprenez mais c'est vrai que ba ke no luka faut de te na wakadugu nde simbi na elongi na so ba chelo ngolongo zo malokwa mtna cercueil c'est ça parce que Zak na landi alobi yena jibe ba robe bana yena wera ba robe bana mabi bana nyosa mike habita ngala nona ntola ina kutana mobutu bazala wa ba ba lo baratie habita botika yena ba jibe ba wera pa ba robonsa ba ngolobi wana ba batu na yi kasi ngape na mona mobutu ngape tantina riet ma lebre tout mama lek na nganga kufa mais tanga zana ba moyo fana na cité ma mobutu ando ya rakuna biso za chance mona mobutu ya rolenga te ete ngana kolekena na mona ba biso mo bima wana bo fanda wana na nini matini bino libanda e moment bo fandi bo courir kata di pou nakata quartier bo courir zate ok mokonza koti wala ko ya suku lo suku mukaka o president yena na biso wana to ko la biso zaka bana bombi to ko la bien mo don ya ta president para no so ka mo buta yake wa donc biso zaka bombi dans la normal donc ezala mama na normal ya mona ngo danger mais série wana zaka na lupango te so zaka bien série wana faki déjà za na papango mo buta ngasombele siko mwende ko mona ka lwa photo mais masala wengo zoke mabe donc masala wengo na internet c'est beta mo mabe surtout ton igwa bete logo raso lingi mama wengo te bima libanda amso balobi ko mo pa kimi na ye déjà po ayebeke mabe ezali to ya za mukolo ye makambo ne simba sute ya on ne da mukolo simba sute ya ko mukolo tu faut respecter mukolo ye nga za ko ndana ba tension ko ndana ba nini da ko na taf na photo tike ye to tche moi kimia porte parole ne ba yemi pas no litambu les sages to pe simbo te no litambu tunie mais fait ramba lobi wenge za actualité te abi actualité ngaka za la so bazi Kofi na Fally ba beti na stade de Martin d'actualité abi wenge za actualité te zelote non biso to kocha wenge na esabino de journée za quartier violet donc biso to ko sansa wenge na makamba quartier violet quartier violet na quartier bon mo eteke ba voyager na misu so ba moni ke moto le kitro na sima ba kimi donc biso to ko sansa makamba biso na quartier violet donc biso to ba wenge c'est di wenge to beta masona biso donc ndeti yeso ngo banga distrait biso ba memaki bango misu ba koki charge asimate ba kimi mais le roi zo supporter on a yango moni bazana donc ba to so ba ngena ba ta cimenterie cimenterie donc ba chepoa donc po yoko zuna papa et donc on les a passé so kutu nia pambe soir bongo sikoya mais avec Ramba Lobi on a le seul porte-parole on a kinwana avant de la rapala $400 na bandai 3 chambres consort ça jara bakar 5 ke poto afana na ndaka $300 c'est na puis Roger Lekier puis Roger Lekier et puis Roger na nini na bon marché on le panga foutre la $650 sanga route na ba parler na yo so comprendre ndeti makamba loba ya ndako na tala ndako na bakiti on dit ba sana tisa satin o ba nini mission ni balate la ba nini wa mais on ndako na quand même te wanda goûter wala kikuku au moment ba zo ka photo ba ça fait pas fumou la caméra ndeti nga sona boya minga na ndako ba fumou la caméra tali condition ça bicha pas na escala là au côté bana na bana misala au monde bana misala ba zo travailler au monde yo ba ziko a photo ba kita santé ba kita na so moi maman est tellement polémique quoi hein mais vraiment alobi ba bongo des actualités actualité Kofi na Fally stade de Martin d'actualité ba on est stade de Martin c'est que tu vas me sous to sunga ba père na ba to sunga ba on Martin oh bo ebité boto j'entends si na boka Lucifer afunga ki mariti resuka dango afungoli porte ya ofele kasi bato bakota les arrêts maison mère o aye moko bafungola porte biso mtotinda bato bokene boko tabo sauver bango biso mtotinda ki ok biso mtotinda bato ba sauver bango bongo le Martin c'est maso ba bête mosala mardi bon ba la kati ba ima mbo ça compliqué to e bakara les 30 jours ba bi message ya moi encore biso to soutenir kaka to encourager to tinda ba fa nyonso les 30 jours ba lobi wenge kaka to tala ba nyonso sur le même podium hein ndega masole zali na ebité dernier message Rosani n'est pas dans sénateur parce que OK kin to ça ko ya show par rapport à nous ça voyage Europe ma bon o tika biso ko ba message te ozo kende na ebité message Europe ça va fan tout ya wenge bona ndo na kin ba fan tout ya wenge musique à maison mère wenge BCBG ba wenge tout ya batonia donc vous allez toujours motiver vous avez chaleur à wenge
de la minute ezaka mutumso muta fanda lisusu te donc biso tout photo télé pour guerre ese koti na mboka boye ba ke loko yo ba leader na biso ba sangani bato ba sepeli na ngote surtout bato ba orchestre o ba lingaka bango lisusu te wana alors bato ba sepeli na ngote donc na minute o bana tout ya wenge musique à maison mère bosi mama ndoki bana tout ya wenge 4x4 wenge BCBG à président Jubem Piana bosi mama ndoki tokela tonia toke partout ba wenge nyonso ezali pondération 8 ya président Blaise Boula donc bo telema na minute to kesko bitumba pour makambo e koti déjà guerre bato bakomi da ko bundisa ngo donc to la lisusu te do to telema pour nga moko na on a déjà ba missile donc ça t'a déjà zobimati on a une petite explosion donc yango wana donc bala tout ya wenge karaté atrisha sénateur na kin na zoya wana to za biso nyonso ndeto mesana ko tambola ba beti panda bino tout boyebi ke atrisha sénateur karaté zo za déjà na mboka Babi Wengeza na 12 mais todo banga 24 beta mado ba doubler Wengelo ko ngosusu. Et biso ko todo za na 12 général. So mego ko zo bena 62 do biso ngani ya BCB ngani ya ko mego 12 général eye we sangisa ka bena makambutu. Donc yango wana. Na bité ba mbote ya na ba nyoso Hollande biso balobi mbote na vraiment donc ngone zanga raté talagaka. Ko vivre na nenga wenge so za na batute donc ma trop. Faut avoir patron le wala ba Nikoka les formateurs des boss. Babi 4 administrateurs basangani nomoni babouaki Nikoka formateur de boss c'est kazana makamu tala sabino boya 250 Nikoka ya beta bino kaobo ndimarate Nikoka est le formateur de boss et des idoles maman Nzolimière congolaise bambote na yo héritier vraiment du congolaise pe bambote na yo na moni bongo docteur Marcelo Sadi le savant noir na équipe mobimba le seul docteur azobik sa na kati Angola et puis on peut s'emboter na place ba yambibiso et pas ti ambesi ti Sofia Zarabo on a DJ F4 na ba charge yemo raza on a ti ambesi donc tout ça wana ba mbote na batuto to lingara mingi lokola na Yannick Liseke ya les grands pétroliers na kati soyo ba Zarabo on a joué mbongo mokonzakia bat ba yamba nga na nenga soyo ti mwanda ti na kati saka donc bango wana vraiment ba Zarabo on a commandant Eric Nayash et puis capitaine Alain na mwanda wana namoni Koko Maleka prêtre donc yesoka yenzela ko legezate po namoni mingi oloba pona Koko Maleka te prêtre na nenga mkete donc namoni bongo diele macharan Nzambe les grands dispatchers on a Congo to benga grand douanier donc diele macharan Nzambe bambote na yo namoni bongo boss Pablo Kin bambote na yo papi de motiki le diable babi makamuna kata mboka azala bon so mo zo mi faut que mingi pas kadikadi ma double poche donc makamuna nenga mkete donc bambote na batutu balingaka adresse sénateur agence Ginzambe na palanka agence oyo bato bazo voyager na facilité makambo danger chez Ginzambe na palanka donc mbote na batutu donc na o na bok na boite Marlène Lopez de grand matériel maman ya bana maman na paradis na winner donc mbote na place aux ali donc batutu donc bambote et puis j'ai donné Iboula Mercedes les grands mécènes na kati mboka na ko bossa na raté koto zali j'ai donné Iboula Mercedes donc bambote na place aux ali ba staff tout papa Junior parle ba na no ko nazo ko so boire raté donc Junior Amorim, donc mon tapé sa idéologie à ma concert, c'est mon oncle Junior Amorim. Il va me porter dans ma petite. Donc, il y a le baiser, peut-être que tu as mis sur la télé à la prochaine. Par contre, tu as dit que tu as merci beaucoup, Adrien Sénateur. Grand plaisir toujours pour la mission que vous étiez très nombreux de faire vos téléphones, vos ordinateurs. Pendant la mission toujours, DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Merci, c'est ma caméra, tu as merveille mieux de la gracieuse. Merveille mieux de la gracieuse. Moi, si moi, quand on est dans Luanda, Asimba caméra, Asimba micro, Asimba ordinateur pour le montage, bien formé dans l'IFASIC, à côté les sous-soins, banini donc, ma formation belé, moi c'est mon donc. Alors ça boula mon quoi, na pesi mbote na DJ F4 za ina biso wa DJ Buba, balobi ba DJ Tiambezi ya tu pesi on mbote, tu pesi merci la personne de la bongo pas Tiambezi Tia Sofia. En tout cas, tous en touchou na bino. Nikoka le formateur de boss, ba biso ozana Drisha, au boss na télé, le formateur de boss Ninkokai. Tu peux se voir de mon démonstration c'est le na sina clan tu peux retirer watana bidong tu es que basolé zali quoi boss Pablo Kin tu peux se voir mote belé ozo continue toujours au simba biso presse na nga ngola quoi d'abord c'est docteur Marcelo Sadi en tout cas mutu nyonso ozana mwa koko so nga babokela nga be basala be benga biso na numéro wana to même pas docteur Marcelo Sadi en tout cas il y a sur na sida ozaki moi sida bani tout ça docteur Marcelo Sadi rolongola yango quoi
nabosani te papi de Montikile mutazanga Facebook azanga WhatsApp ya sela mambola te diable ye o mona na réseaux sociaux te papi de Montikile diable so lingo zo efoko na kimba mo sekadika dima quoi te pesi bino so bambote restez toujours branchés nabosani te na kin le directeur général Yves Loué Maswa directeur général, il y a Agence Perfect. Pour absolument voyager, au fait, moi tourne à Turquie, au Kenya, France, au Kenya. Mon abonnement, le directeur général, Yves Loué Maswa, na Agence Perfect Mobile. En tout cas, on est bon, c'est le solo. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne DKM Flash TV Balobi. Il y a bien Zali. Bye bye. C'est bon. L'homme le plus suspect de Kabinda, Ogi Mokili le Katangé. L'homme le plus suspect de Kabinda. Donc, l'homme le plus compliqué de Kabinda. Le plus suspect. Il y a 5 ans, Iba. Il y a 5 ans, Iba, donc il Ogi Mokili, l'homme le plus suspect de Kabinda, les Katangé, Ogi Mokili, l'homme le plus suspect de Kabinda, les Katangé. Ogi Mokili, l'homme le plus suspect de Kabinda, les Katangé. En tout cas, tu peux savoir motiver. Balobi s'abonner pendant la DKM, ça la rappelle on adore. Ma banque banoya migonyo. Sans oublier Chef Lebo. Ah, au personne a bossé la question que dans la Noki. Chef Lebo, balobi sikala kasha okutana mwa mobalo oki sola izine ebi balanzoto. Bon, Chef Lebo balobi sikala kasha zwa kombo wana bakomonga na obwa kakanga kaya. Chef Lebo, Chef Lebo sikala kasha do ala sika. Bibe na la kasha do la carton. Chef Lebo dans son ala tangi chapeau na ngala lomola, bola moleke bele. Mais merci na moto kabelinga na bino ya okuma ka sona yi. Donc on a parlé donc il y a sika. Chef Lebo sikala kasha to c'est la solo depuis qu'Adri ça doit pesa kaka les sénateurs. Chef Lebo sikala kasha en tout cas depuis qu'après émission to benga là to yeba masolo ni ko salema kitoko. Ciao.